la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Vont donc se recueillir avec Manzenza. L'unico sera suivi des artistes musiciens Taki et Simolo. Nous invitons le représentant de l'artiste musicien Werason, mais avant nous invitons les artistes Junior Fataki et Simolo Katondi qui sont venus spécialement de l'Europe pour ces derniers hommages à Joski Kiambokota. Le micro, nous avons les représentants de Nguema Makan musicien Werason, une forte délégation qui nous est venue de la province de Mwalaba. Les amis de Kolwezi Alisano, une délégation des artistes musiciens, des chroniqueurs de musique qui a fait le déplacement de Kolwezi pour Kinshasa pour assister aux obsèques de Joski Kiambokota, une délégation conduite par le ministre provincial de la culture Paulé Kalau Kapend. Donc nous assistons là maintenant au dépôt de germe de cette délégation qui est venue de Kolwezi Alisano, province de Mwalaba, composée des artistes musiciens, des chroniqueurs, des journalistes et des culturels de la province de Mwalaba. Lumbashi avec Dekisha Lipasa pour le germe de fleurs. Lumbashi de Joski Kiambokota, qui, je le rappelle, a été l'invité d'honneur de Jibem Piana. Il y a une chanson Momon. Jeanne Bembenga Wewando, le doyen. Le doyen Jeanne Bembenga, qui regrette de continuer à enterrer ses jeunes frères. Eh bien, Jeanne Bembenga Wewando va également déposer sa gerbe de fleurs. Merci au BCBG, merci à Jimmy Piana, merci à Papa Chéri d'avoir délégué le grand staff de BCBG aux obsèques de Joski. Guy Luandomboyo, on a s'impliqué et puis sans oublier, il y a Théo Zambota et Maître Tete Kaboué. Merci vraiment. Binonio so presse boye et la gisi que bozavman a souci et puis talara force bozaranango et ça livre vraiment bien potolela. Il y a Joe quoi. Vous en rappelez musicien, donc ça soit dans les lois ya Joe. Kabatanzo tonangati ya yango esika nyoso yo lingi. Ngapena mipesi mobimba na lingi ata distance mokete. Chandra nanga. Oiso kangimi sokoka sa Michael Jackson na oyemba. Orifwa ah tole la vie. Merci. To tsali bongo na famille Luambo. Famille à grand maître Luambo Miakiadi ba Beleme. Sima ya famille Miakiadi. Papa, papa, oh. Famille Katoko. Oh, les amis des princesses.
Joski Kiambukuta. Bongo bandeko bazali. On s'en va rapide. Famille Kiambukuta. Botambisa makolo, merci beaucoup. Les amis des princesses. Famille Kebana. Mulongo moko, apati na bosa mulongo moko. Famille Kebana. Fondation Mutumba et ses enfants. Famille Weneke. Famille Lelenga. Famille Montezoto. Basso Toleka. Famille osongela ba micro tout to baba obayeba obayete eza bien te matanga ba misi aloba oza raison ko bembe ya Joski Kiambukuta umelaki umela sens que muto ozo raison umeli pe kitoko umeli pe kitoko ezaki umeli kitoko mutu tu fala sala awa fona mona ba artiste surtout ya matindi ba délégation bango baza ngana osela kaka basaka yanzo donc ba musicien bakoki kozanga te bakotinda batu te ikono ke tina mutu ya Joski yango akufiki sinjorona après oza liste la bango naso koma bango na ke mbanji wana la victoire au koma bango avant koma bazozela tango atala pour le baba mom tout ça fan ana raison merci beaucoup c'est le côté problème est atteint et zape na mukolo moko yo poko kufela biso tokoyate yo poko kufela biso tokoyate papa ngana na église a munene na mboko mais na kati mate avant pona ya kolela te ko tuna place za kati so na yebiso yo koya oh merci beaucoup Lité Akanda to se fait Topesinzela na bana ya Joski, akoko ya Joski. Là c'est quoi avec Nabso Joski Kiambukuta grand prêtre à idéologie. Jean-Marie Baba icône convié à Fula Mopa au Mokonzi. Nous avons ngobila, puis après ça moi lengi na débit. Mais tout le monde na matin, tout le monde a déclaré dans lobby. Tout le monde a regardé comme idée. Na tikali 16-0 ngana tikali maboko mpamba ye. Donc via Joski apesa nzembo elengi avant Kofi intervenir. Mais via toza awa kor yango. Kofi Olomide okoloba nini koro ekota korbia bakokunda. Premier album Véo Tchao Maman na poids Yama Sekité. Parce que bino ba artiste musicien bokoma soki ba beteli vérité. OK ko funda biso na ba parquet. Nga ofundinga na parquet na nzambo ya ngobila na yo. O Véo Joski alali awa Tchao Maman na poids. Matanga Véo Joski Kofi oyete. Et ça normal tiens. Mais si c'est nyo soto akozanga. Mais sauf Kofi Olomide. Papa oyo azui kasi ibande ya bomoi balkengo sikawa banso nango tokobondela nzambe ayamba ndeko ya biso papa Joski mboka ya ye abomba biso. Oui, l'homme n'a pas encore. Oh, bilamba poto. Voilà. Collection ya Sika ya Uji. Ah, 2022 continent. 2022 c'est ça. Voilà. C'est que mignon. Pardon. Nani aleka. Oui, bien, bango tu balekinga. Ngana les chèques na bango da souka pena. Binon de BCBG bolingi ba simplicité
nde ya mabe papa chéri o moto pamba me bandako ebele bayodi azochange air nyonso seke minyo tomoni papa chéri biloko wana tu abenga yango biloko mokili soki alati yoji abenga yango outil de travail eza neti oza na teni moko olingaka soki osala émission na balider olata yango donc yango outil de travail ta ba outil de travail na bacaméra to etelemi na bamicro ocomprendre donc yango papa chéri azwaka bilamba outil de travail bato babetaka bawili lumina frappe encore toujours seke minyo tomoni absence ya papa chéri parce que poto mobimba ezobenga balanda baémission mosusu badirect awa babi papa chéri pena pire vie ya Joski ki ya mbukuta ye pire petit ya ve Joski pire petit ya ve Joski ma ye bon en tout cas papa chéri a s'excuser makasi omoni nde to boye kolala kolamuka ya nzambe okolamuka pe mona boye li sino kanga mezo funga mate voilà siko est-ce que okoka koya place bato baza ebele jamais okoka koya te kolamuka pe bomona lokolo kilo crampe kanga mio on a lokolo obando tambola ozo boite na beki non eza nango de matanga ezaka mpona bato tout donc bato bayea baza pe important la présence de papa chéri est très important biso bapoule na ye pour représenter ye mais via ça na kine nga ezala bien so via zala libanda te yango na lobby kolala kolamuka eza nzambe okolamuka boye bayebi ozaka bien ken piana mais olamuki boye liso ekangami donc elobi ebele bakolo bayebi bacomprendre yo mo mpe ocomprendre est ce que oyebi eloko moko ezoleka eloko ezolekaka matanga ndenge sango abandi koteya affrontement elingaki esalema tous les deux leaders bakimi affrontement ezalaka su na mboko affrontement ala su te na mboko yaka mutu moto abeta miziki na ye na coin na ye affrontement ala su te yalaka moto abeta miziki na coin na ye biso baaffrontement na toyebi yango te papa chéri soki azalaki alingaka ya matanga kolela vie na ye yango namoni bato ebele bakoma boya koya bamatanga mpo bokoma okende nango nango affrontement ya eloko parceke nga nde na ye awa na se frontane na nani na mutu te na ye nga moko na bandeko na ngai ya PCBG oyo tosalaka na orchestre ya papa chéri moto pamba donc nayebisi yo na ndenge systématique yo comprendre nde na comprendre yango yo lobaka yo na moto abulu mais ocomprendre non na comprendre que via lamuki bien kolala kolamuka ezaka nzambe okolamuka boye makili tomona na zolo est ce que okoya place bato baza ebele na bapapier wana esimba te non donc na film na ndenge asuma lobe voilà on comprend donc on a noko da wengemen po za wengemen ouais ngana wengemen to banda na ba BCBGP si donc faut zo na système asuma lobe voilà on comprend donc merci beaucoup yango papa Shiraza na e bien à s'affronter na ina mutu tasala na musique na ndenge na ye après vanomoni 10 ans sans album voilà toujours Bendele toujours papa bon tina te mais parle de match quand même toi matanga tina te solo la yoko zo eza passe te ozina ngai oyeba ndenge ya oluka ngai te biso nyoso tosambelaka nzambe apesa biso mais bato musu bayebaka kosenga te omoi nde na boye to wana yo oza mutalar na websa okende nini jonga litio mais fona yeba ndenge nini nakosenga mais Serge Mignon kotala pe boye ba interview mingi tomonaka Serge Mignon sali ezalaka na bandeko na biso ya bana basi biso mibali pena opesaka biso na pasi po tozangi eloko déjà na la monta makambo wana te ya pamba wana Roger Nganduka non Roger pa na makambo wana te bese beche bala bata makambo wana te biso bata makambo wana te parce que to senga mbongo te eloko ngo ya mbongo to senga mbongo te pona interview voilà to senga non o sala ngo te yokuto kabela biso la donc voilà donc tina te yo yebi ken yo yebi kokotsa na terrain te pona bi wala muta polémique makasi non parce que depuis na senga interview na mona ka Aisha ko kwazo sala Jolicia zo sala o mona ka bana basi na bana basi Jolicia kuta batu bambote ya tresika zalina mobali na ye Sangam Zela Yamala
isengo ya likolo ukambanga kinombo ya elimo. Mémoire na ye na sengaki na leta papa nga mutu na suite ya ko chanza ka ba jour na moni leta répondre te na reporter yango le 3 le 7 ngai responsable na gouvernement ba changer nga mutu na zo kende ko yebisa gouvernement bo changer ozomona OK eninga ke bima jour au président de république kinaki nkamba na bité tata mokonza mboka lokwa yo zo kende kamba na boyi nenge na boyaki nenga yokelaki ngai donc nyonso za be fort na yo nyonso za be fort na ngai nga mutu na sali pe poto tchango awa nga mutu na se est-ce que ba mission ba yete parce que ba yete qu'est-ce que ba musicien o ba yete komitungisa mate Joski akoma azaki suya ba musicien te akoma ki na famille monde entier musicien oya te to ana somo na yo te oya ko sala nini to mona pembe na yo mwindu kinini oyo ko laksa biso to ana somo na bango te ba musicien ba yete papa o na zoe biso le 15 ko komate na sopi bibembe na ba famille na bango tokunda ya Jos tokunda ya Josex tokunde kaka yo zela moni corps ninge kende ba yoka OK merci Qui n'a pas des artistes. Qui n'a pas des artistes. Qui n'a pas des artistes. Qui n'a pas des artistes, c'est la bien. Les artistes. Les artistes. Qui n'a pas des artistes. Déjà. Qui n'a pas des artistes. Qui n'a pas des artistes. Les gars, toujours arriver des Fabregas. C'est fort. Ça fait lourd ça. Ah oui, Mais maman, c'est hey papa, oh.
La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.